Ok, merci. Tobandina le sabo. Tobandina le sabo. Tosabola. Yale tata. Totondi poto commission. Pona mawarayo. Pona bokasi boyo. Rakisi biso. Nantela bokasi boyo. Touti totambola. Nzela oyo balingi batele biso. Kasi lokola ya motua ye okomisi biso engebena bisika eyo nabo tokotika milulu na biso kati na maboko na yo utele bangelikina suka pamba te yo ezali alpha pe omega na biso nabo tobonge na kombo na Yesu amen. Bana chikapa oye. Chikapa oye. Mabele yo ezali ya nani? Mabele ya nani? Mabele ya bakoko na biso. Moto moko akoki kopekisa biso. Toliata yango te. Zabo ete. Est-ce bozali na esengo ya komona ngai? Bozali na esengo ya komona ngai? Esengo ya komona ngai pe nazali na esengo lokola ya komona bandeko na ngai awa na Chikapa ezali esengo mingi tozali bana ya Kongo ekolobo eske moto oyo akokabola Kongo azali esengo mingi me nakoyebisa bandeko ya UDPS oyo balingi babebisa me balingi babebisa mokolo ya lelo bakoka te bakosala boye bosala boye bakokate baza bana mike biso tozali oyo nani ezali buzoba Kongo ezali mpona biso banso Nzambe na ngolu na ye apesi biso mabelo ya Kongo alobi na biso tosala oyo tolingi po mata me biso toye tokomi na makambo ya buzoba me boyebisa bana wana kuna to excuse bango to pardonner bango pourquoi to pardonner bango parce que makambo bakosala baza koyeba te eza boye te soki moto moko po toyebi yango bayebisi biso tokotanga kombo na ye te apesi bango soki 3000 francs soki 5000 francs baya kobebisa ezaleli ya bana ya Chikapa tokondima yango basuki bango bayebi fayulu te eske bayebi fayulu bino bayebi fayulu tosukisi maye na bango bakanisaki tokozonga tolo bakebo makambo esili mbula ebandi kima te nye Nzambe aza monene anokisi mbula po makambo oyo eleka malamu eza boye te kokima te ngai nakopola na bino tokopola biso nyonso elongo toyokani Chikapa ezali mboka na biso eske voilà ezamona ke mbula eseli makambo na yango ezoboya mbula me mbula ezali lipamboli mpona biso yango wana
tokobenga bana ya Chikapa bakoyawa bayebisa biso makambo nini ezokoleka na Chikapa moya makasi ezalaki mbala mo makambo ya kelasi na ndenge nini oyo bazana makambo koloba bilenge mibale bamama mibale batuka mibale eleka kuna mana mbula mais toyebi yango essentiel bamoni babangi bapeti basali nyonso merci la cour ozomona bato bakendela me mokala Dala bien, dala. Est-ce que moto kobam sabiso azali? Moto kobam sabiso azali? Moto akobam sabiso awa na mabele ya Chikapa azali te. Toyokani? Toyokani? Kandeko aloba c'est pas un problème Bango
Est-ce que
meeting du président Eli Martin Fayoulou ici, sous la pluie bien sûr. Sous la pluie, la population ne peut pas se déplacer. Elle dénonce la cruauté, elle dénonce la faim, elle dénonce la misère, elle dénonce le manque de social dans ce pays. Voilà Tshikapa conscient, l'indépendance a voulu organiser cette jeunesse contre le président Eli Martin Fayoulou. Mais Dieu l'a vaincu, le peuple l'a vaincu. Azali moyibi te moto oyo akozwa mbongo ya leta mpona kosala misala ya leta oyokani moto oyo akozwa mbongo ya leta mpona kofuta bapolisier moto oyo akozwa mbongo ya leta mpona kosala arme ya makasi nyenye esili yoka étudiant alingi koloba eloko moko Oza étudiant? Président la biso élu par le peuple. Alors que la biso pour soutenir Yepo, ça la paille va étudier dans la comme l'école ailleurs.
bomoni ngai esengo eleki bino ndeke ngai mpe naza na esengo ya komona bino nasepeli mingi bandeko na ngai lobi bofongola miso na bino lobi ntango na elektio ekoya moto ayiba bino lisusu pouvoir te eza boye te moto ayiba bino pouvoir te pouvoir eza ya nani pouvoir eza ya peuple akopesa ngo na moto oyo alingi eza boye te seni azali te mpo ayiba pouvoir ya peuple yango wana mokolo ya vote bokofongola miso na bino moto oyo nyonso karte na ye ebebi aloba yango polele parce que congolais nyonso oyo alingi kokende kovote kofa vote eza boye te carte eloko ezomona na te nani eza na carte oyo ebele botomolango botomona na carte wana eza ebele na carte donc bacarte oyo alors sikoyo bovote ndenge nini bozovote ndenge nini botuna mese kadima na bakarte ya boye bokovote ndenge nini kadima amibongisi mpo ayiba lisusu pouvoir ya peuple estce tokondima ye te basala oyo balingi kozala tozali bana ya Congo pouvoir ezali ya bacongolais pouvoir ezali ya peuple ok merci beaucoup nationaliste tokosolola pasi eleki La population de Chikapa nous montre les cartes. Comment est-ce qu'ils vont participer au vote? Comment on a que la carte est déjà allumée, périmée. Nous n'avons jamais observé. mbongo ya yibaki ya leta bozwa yango taboye te mbongo ya leta zwa yango lia yango et j'ai un bon parce que les gens ont l'État. Il va voter. Mais mon collègue vote, on va voter hier. On va voter mon tour hier. À côté de Zamboko et pas Chikapa. Mboka Kitoko, mais la tour de la série était la Congolais de la Gapasi. Toyotani.
Ok, Zao. Yo, Wenda yote sepeli makasi. Mais awa na Chikapa gouvernement ya biso Chikapa eza kokufa. Bayibi bakolo nyonso ya Chikapa ekomi na Chikapa etele. Mwana kama bandaku ezate. Ndeko sepelalo osala biso bakamba bien. Mboko weka liboso. Kwanzani yesiwa na hivi tena mboko. Même ici kwa lobele isi mboko na mkong. Chikapa oye! Esengo mingi ndenge na moni bino. Esengo mingi na sepeli. Ba oyo bakanisaki te Chikapa ekolala, mais Chikapa eza liboso. Otikala malamu, Nzambe akatela bino.